Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vin, une émission présentée par votre humble fervente Doriane et derrière la caméra là je vois Monsieur Kabouya. Merci na merveille côté montage et merci Nabino parce que vous allez toujours ébélé en train de suivre cette émission. Merci na ba commentaire Nabino, merci parce que vous êtes toujours là attentif pour na kolanda bito. Lelo tokolobela nini bande kubanga tokolobela makambo ebele mai matali politique nazanga moko te na plateau na ngai tozana mama océan de la presse ensemble avec lui tokosolola mai matali politique lolenge nini mboka na biso eza kokende. Bonjour, bienvenue na yo mama océan. Le monde choma tata moto asala Congo eza yo nzambe tata kita okata ko makambo pona Congo pasi opesi biso président de yazoba toke na cabinet tokuti bebu zoba moto asala Congo eza yo nzambe tata kita okata ko makambo ya Congo pasi mbote mama Doria. Oh, ambiance na kati ya plateau ya Parlons-en. Boyebi ke tozana mama océan na ende to beta kama solo mai matali politique tozongele mama océan toyoki bolobaki mingi par rapport ya accueil ya président de la République na France menga Nathalie yango na Monique vraiment François Hollande ayamba qui est très kitoko. Boyebi ezo sala passe yango nazolo bana ko makaka koyemba kala ba réponse to ndenge parce que comme on a président de la tala ce qui François Hollande a na Congo bande aéroport tapis rouge ti place à kosuki la tapis rouge Félix mukola kenda ki François Hollande kene Allemagne atiki ba beta ya PCK 4 soldats ngate muta réclamant ngoza bata IDPS ba taliban pas bata IDPS mais ba taliban pour bata IDPS baza IDPS ya papa Tshisekedi ya Mulumba esprit wana ya Tshisekedisme ezaka la kati la biso mais hier to ebite soki pe face à la partie na parce que azo ko IDPS ta bomi IDPS batu wana baleli ba o batikala ki na France cortège da memaka soki 140 personnes soki 1400 personnes to ebite na biso ba sumba l'hôtel à batu ya propre balia mbwa fufa masango ba bebisa ba bengisi bango na France Sony ba membre et président de la République bazo sala Sony na lobby Sony tala François ayeko yambela sima po azela ki ba négocier po azoke ka ko senga ka liboko ayambela ndeni na mona ka ba fanfariste ba beta ton bango na ba yena mabele donc alobi mutu lokola ye place la zo yambela ezala ngwata ya kitoko te donc jamais la côté le tapis rouge parce qu'il ne mérite pas et puis ce qui makambo ya président ya France alobi il faut ba kanga bato bazo bundisa na est la République donc tout président baza na posa nini ba kanga bato bazo sala mobulu la est mboka po biso to za malamu te mais ali Sony pasi pe mawa na Félix. Point de vue na yo ezali nini par rapport ya ba photo tozomona ya président de la République l'artiste héritier Wata o aussi ko sala zoba et babimisi librement et na lors ya libération na to mona ki pe Vital Kamerhe azalaki vraiment impression na yo ezali nini po bana Congo mingi pe baleli comment ba relâcher et na mai o esalamaki point de vue na yo ezali nini nalingi na loba na yeko banga mingi o Océan lingi aloba yiko banga prison nalingi naloba na yiko banga mingi nalingi naloba na boy na landa maike mukeba yo likola vérité tosala ninyo Félix Tshilolo Félix alakisi biso kaka la gouvernement na ezali ya bandumba ya babula ya bazoba ya bato mabe oyebi ezosala nga pasi ezosala nga mawa komona un président de la République bagarde du corps na ye bazoloba te héritier kokanga photo na président baza koboya
mais président sali semblait que sur le téléphone le la zoyo kate héritier le bité là aucun photo là de héritier akangi photo pour la sa peuple congolais que moi je marche avec président de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas notre président, il est président de Luba parce que ce sont les Baluba oyo siko baza ko be pour moi que aza président Baluba okomona Munyamurenge. Il a parlé en Chiluba en États-Unis d'Amérique. Pour la ça Félix que nous sommes tes frères du sang. De Félix, il est rwandais. Il est rwandais. Donc t'es hasard rwandais parce que Mobutu Seko a même qui rwandais baloba na lomongo te. Baloba na kingbandi te. Baloba pe na lingala te. Tango Musée Laurent Désiré Kabila, Congolais ou amema bango, baloba na Swahili écoute eza langue internationale Mobutu taïba. Mais ba supplier na Swahili te. Poko la kiseke biso lo toza sa mokote. Hippolyte Kanambe, alias Kabila, ba Rwandais kutu ba télémata côté le matin. Donc Hippolyte ne voulait même pas ba kaza étranger. Donc il n'est pas permis Kagame aya na mboka la biso, mais Kagame venait ici pendant les soirs. Il voulait pas mona kieza la relation la Kabila. Adna Kagame allié qui te ba kieza na relation la Banyamulenge. Est-ce que l'époque ya Kabila yo mona ki est na biso bande ko ndongwa boy. Kimi ezaki na est malgré bitumbe zalaki. Mais zaki Banyamulenge ba revendiquer ba droit boyete. Mais ba kei plus loin koloba na Chiluba pour dire que Félix c'est toi tu es de nôtres. Qui est Félix? Est-ce que bon tout na mikolo mikoya tokoluka ADN. Oh, comme sous matata sentiment na yo ezali ni tango moni Adolphe Muzitu bapesi éponge azue bonga ya coordination na la muka sentiment na nini parce que batu mingi balobaki Jean-Pierre Bemba zo welela mais atikeli sentiment na yo nini impression na yo. Bon oyebi na zo yo kaka mawa parce que mon président élu de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, azo comprendre na kamni zo salama. Bemba après avoir ko vanda aloki eloko wana lobi yonde la simana ye otekaye. Aloki soni. Te po Muzitu azo teka naneti. Martin Fayulu Madidi. Azo bomaye na pas ko la ko fulo pepe. Siko passe dans la parce que le président a dénoncé biloko wala patika la yemoko. OK président soka sali soka plaisir. Ya kolobaleti ngai au sein de la presse. Tout ce que les gens disent tout bas dénoncer ba insanité. Président zui sous succès au sagalate. Est-ce que au travailler moko succès ozo lukela wana. Arosuka wapi? Akabona na ba opposant nyoso atika la yemoko. Mais tika na yebiso ke tozala ba opposant te. Ba opposant baza na Congo, moi na poser ba question zate. Bo poser bazate na nazo poser na Congo. Qui bala sanga pesa o alabi oyo aza opposant na Congo tout bato so ba la pouvoir. Bato so ba na ba la pouvoir. Mais Martin Fayulu Madidi yemoko akosala façon alongwe. Soka alongwe, akosala tala biso ba opposant wa. Tala biso ba combattant to. Tala biso ba tondimi to mona ka libanda te. Ndeko nanga kinga obela makasi. Souffrance donc tozaka soko lingo mona ka libana comme lokwa bampuku wapi lelo place aza atanga ndeko nena ko komona ete po moyena ko meate bo solima muke photo kata to komi ko banga ba appel po soko bengi boy to yebite so bazo localiser to ba ko sala po système pele ki makaza to bomi ba localisation mais batu ba oye ba ka place toza ozomona ngamoko awa pona koma pembele bino ana ya to sala émission ozomona lolenge la zoya tana comme kolata ba chapeau la comme kolata ba ni mo bongisa sukete donc tina ko maleti mutaliboma après na comme la place mona lati bilamba pour l'année Congo yango to senga na Martin Fayulu a libérer biso to za bien pour to comme si on a kanda ya ko bunda pour na buzobo za la République démocratique du Congo to na besoin Muzitu te to za na besoin ba corrompu te to za na besoin makila o eza petwa to za na makila o eza pet on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera on se manque pas de Dieu donc on a yo Martin Fayulu ndaza na makila o eza petwa azana makila o eza ya biso ya repentance facile toza basumuki mais poto lo balanzambe biso to ba petelo mais siko ya zinga mina ba voto obi nzamba zaki na malobi nazoka souci pona yebi ke la tindi bilo na milieu ya balu so boki bete ba ko dévorer bino boloko to yebi ke to fana la balu il faut siko biso to précéder bango ko ta ko yebisa bango race de vipère
Ozo comprendre tant to beti bango bango lokwa Jean-Baptiste bakolenga okuta na piton lokola Paul obeti molimo o ezo lobiso neza molimo piton abangi cela veut dire faut toza la vérité à Christ si toza la vérité on dit batala bato banga biso au moins pas na ba lokola ba éliminer biso décembre yango to komi ko banga po batango bali bakoya maman c'est to nyata yo lokola bakayansa ngalo bingape na ko nyata lokola bakayansa bango ba ko nyatanga bakolukata mso babomanga menga nazo nyata bango ya la vérité pour nazo dénoncer ba insanité nazo bisa bango ke mboke za te pe makambo nyoso na loba yango ezoko kisama na yebisa ki bango na lobi contrat ya Félix eza ya passe ya Genève eza passe te mais toke bande tozala ba traité ba kopanza biso parce que le koso eza la kati la muka tala le la muka makam na loba wapi moko o esimbate mutu moko aloba ke mamo seya banda yo badi ko loba ka lokuta mais ba finga nga po ba comprendre que vérité za côté nanga parce que je triste à moi je marche avec la divinité avec la lumière avec mvolozi yango moni makamno sur la solo bezoko kisama mais soni lelo ko zala na nini na bateau ba koyoka te po kalate le boulou e ko zipama na ko bamba mibeko nyoso na zoyebisa bango na mabele e bato ba vodor ba kozinda to kotambola siko na bana mikolo tout ba kokweya et to kokile ko libérer République démocratique du Congo c'est la conquête bientôt. C'est la conquête bientôt. Ah, vraiment. Réaction à la Nini par rapport à Martin Fayoulou. M'a dit il y a Badou Amalamou par rapport à Fridolin Ambongo. Réaction aux amis. Merci président parce que Olakisi que tu es un homme libre. Pour Fridolin Ambongo ça motolanzambete. Ce qui est papa, on a chaka bango bona ebité ba nomaka bango pour la nini. Ezaka mutapese moi kalaka. Le quoi président biso aza président corrompu, aza président ya corruption, aza président ya moyibi, abanda masalana bandakala, chekulaire, abanda masalana bandakala, mutakoteka ba pizza, c'est kazaka koluka batu po bazala ka. Akende ko corrompre peut-être pas na moi misolo to ba diamant la biso pour peut-être ba cha Fridolin parce que na logique kaka bonaso baté pourquoi balongola mosengo. Ngakutu na kasende balongola mosengo bato bunatala mosengo aza président de la République, mais na moni ba pimele so mosengo akoyi ko cha ata loboko te na Congo. Mais sikoyo mutu lokola Fridolin mbongai azo ebisoko apesinga le sous-moté ma passe ya kolongola ta batissimo oyo bato catholique bachanga na moto parce que nga na vrai catholique na Saint Augustin wala babotinga wana na lemba na zu batemo na uti ba Congo mais batemba yo pesanga na lemba la Saint Augustin na tangi l'église catholique na Saint Augustin na zaki choriste ya lolo azaki la biso bandeko bele bayebi na zui na kuli première communion na zui confirmation et na komi lenga mwinda. Vous comprenez que la catholique du sang. Vous avez qui lenga mwinda? Oui, na zaki lenga mwinda. Alors na zapena mwana catholique tito komi bandeko yaya. Bazo me mabiso na catholique la Saint Augustin baya neli bazali ba mama na ngape misuso ba pesa ki autre ba pesa ki biso malongi lo ba kufite. Alors ta onatanga esakola ya mawa mokonzi nzambe wangai na yoki motema mawa nzambe la tumoli otato possible mo Fridolin ya mbongo ako osala esakola ya mawa mikolo nyonso po azando ki na République démocratique du Congo aye ko boma Congo tala moyibi ya moto ya nzambe est-ce que obitala Jésus il avait aussi besoin de passer merci parce que tant abikisi dit les prêts ngana lo baka to ke na Fridolin na Bible ba pesi babikisi dit les prêts tant abikisi bango bakei moko ka mutazoni ko remercier Yesu atuni bongo neuf wana babika kite au moins nga tuna kiango la politesse na moto aye Yesu pas qu'il a besoin d'offrande mais tant mutazoni offrande na ye Yesu ebisi bato alobi moi so apesi des deniers yende mutalongi ba ono so bapesi mbongo donc vision ya Yesu na ya bato ya mokile kokana kiteme to moni Fridolin moyibi do ayeli biso ba politique catholique a miyibi merci président Martin Fayoulou m'a dit nako dénoncer et puis biso balo bala biso de base balo bala bango ata yo lo bala adepte Martin Fayoulou j'accepte que biso doit derrière Martin Fayoulou m'a dit toza ba journaliste ne peut tout le monde peut Félix a même journaliste moko na pototi na bato bala ba journaliste ba biso pe to ndimi to mikabola bongo toza ya peuple mais tozo lobela peuple oyo aza pona ko bunde tumba c'est ka otambola derrière Martin Fayoulou mais tozo longola ne mozitu akende ne bemba lobi tout bemba zo bongisa MLC na ye oyo kena oki ba déclaration mama F Bazaï bala doki ba déclaration ba ya ba opposant ngala leli nanga on les a qui messe qui n'est au 5 sabisote et ça qui messe Félix ça ngaka la ça tremplin na mbo na Fridolin mbongo mais tant yo opposant que le ba makambo opposant ko le ba makambo opposition ce qu'on a lobby Jeep wana est-ce que yo osa peuple pour Félix abi appelle ça au nom de la nation yo Félix atuna ki otanga appelle ça Jeep wana na nzalo eza na Congo na kotanga te to ko teka Jeep la te to pesa ta ba fonctionner mbongo na ba pour faire tiper zo ya bientôt c'est quoi lobby na pesi Jeep au nom de la nation Félix
eza koyinda makasi na ba opposant tozomona comportement ya ba opposant na biso eloko tosala pasi tomoni Jean Yowanga oyo azalaki na plateforme ya Moïse Katumbi akei na cash. Hein? Toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme le roi Bavantir. À Longwe, et puis à équatorien. Hein? À qui peut gouverneur l'Équateur Kala. À Longwe, pour un point de vue par rapport à Oyebi Mobutu, c'est ce que Kukumbo de Wazabanga personnel, notre président d'Isaïe, allez là bas équatorien. Allez là lobby. Mbongo nyonso be équatorien bazome babongisa biko na bangote. Obi nga esala nga passé. Be équatorien bazanga ata banda ko kolala ba village natal na bango. Na yeba te zarani. Na kotanga bango ebel. Tali ba mokolo wa mpombo wana. Mokolo wa mpombo yo sala suna Kabila. Tala dimaso miyibi ya bato ndenge. Ese mokolo wa mpombo mbongo ya zwa et pas Mobutu. Engambe do. Esa koso ke suna za la muta Kabila. Miyibi. Baza ebele nako tanga ta mususu ya biso kona ndekolanga mususu nani na mona kaye ko tala baza bele ba José Makila mibi ba paka wana tu mibi ba José Makila okele ozo ata papa lekilanga mo bayende moyibi okozwa mususu nani wana mandefu bona ko bosala comme lokondo moyibi bali ebele mibi misala bango soluka bazoluka mbongo pe bazosunga te ozomona bazosunga te lelo oyo na ligne na biso ngalobi ba opposant bazate na République démocratique du Congo baza ba chercheur ya misolo tant on dit ba opposant bazate zo tia pena Fayulu tant on auto généraliser parce qu'il n'est pas opposant zena biso Fayulu az opposanté Fayulu az homme du peuple il n'est pas opposant il est parce qu'il est opposant à peine te az homme du peuple il défend la République démocratique du Congo neti ba biso boy toujours défendre la République démocratique du Congo Fayulu il est homme du peuple azo opposanté parce que ce que ça opposant a kondima makambo frère de la salle alors un salaire te à opposant te na pesa kaye o mati bato ba wela la kuna o tala ba o ba nga porte parole à opposition nga porte yo ki Martin Fayulu beza porte parole à opposition normalement avocat o azaki ya ba Kabila o azaki ya Félix a télé baka koloba tout avocat on pas défendre bien batanga na prison alobi dans opposition la bouche autorisée c'est Martin Fayulu Madidi c'est lui qui sera opposant parce que Babé Ngene Bilo Bobé candidat malheureux. Oh biso to kamera Bobé malheureux par rapport à quoi? Parce que maintenant ce bazo lenga ba yebi mtazwaki. Mais Martin Fayulu lobi na linga ngote. Martin Fayulu lobi na linga ngote. Martin Fayulu le homme du peuple, il défend la nation. Alingi to libérer Mboka. Alobi nga na zakunate. Siko tala bango monde bazo wela. Yo moni mutauti et pas ya muta misolo soit disant o bango ba ke to pesa Martin Fayulu misolo. Martin Fayulu biso to lesa kai. Comment mutakimi kule pa Moïse Katumbi akena cash. Ba lukani. Taneti buzo bata ndekolanga Sauli Sanga. Asa grand frère nanga. Mais tala passe yo salanga. Sauli Sanga yemoko opposant yemoko Kabili yemoko Kachin siko tozo compone de congolais azali wapi. Congolais longo la moyibi. Congolais longo la lokoso biloko tout wana ezaya yo mindele kutu bazolo bato benga na ba Rwandais ole congolais bosa la déterminer bobi matin na parlement ndekolanga obi na oki passe lisusu ngayoka kama kamba Jeannette mais natala kayango te Dorian Jeannette m'a posé question à bandi boy alobi c'est par rapport à ce qu'on est en train de nous dire que député, on veut voir qui a étudié. Mais moi, Jeannette, je défends parce que j'avais travaillé à Tanzanie en tant putain na koluka vidéo yango poser émission moyena sengeyate mutu lokola Jeannette azolo bakenga la sala ki na Tanzanie photos za bazoba asala ki na Tanzanie. C'est qu'au temps où on na Tanzanie, un Congolais a défendre Kenga la salle de la Tanzanie. Tala Félix Bessa Nimimboka. À quoi vous avez opportunité à kosa kuna kosa la kuna lobby qui a ça mutu mboka. Expérience na mboka na yo mais tu fais faut na Congo. Yo ndeko za awa, otangi na Congo te na ko poser pe ba question te pour répondre ngate. Na changa moko la tangi na Congo. C'est quoi le quoi na tangi na Congo la question l'expérience na Tanzanie hein. N'a travaillé dans le service national, voilà, le service national à Tanzanie. Service national est uniquement pour la Banamboka. Mais il y a défendre quelqu'un la Tanzanie dans le service national. Ça veut dire que c'est une tanzanienne. Et puis après, si motion il faut 5e langue. Si les lots, opposants soi-disant. Si les lots, toi cash, c'est le côté. Botika koko sabiso.
Balobi botika koko sabiso to komi vraiment na tuka émission na biso maman Océan mot de la fin par rapport à l'émission mais avant de clôturer question moko yelinga par rapport à ya opposant na kati ya Assemblée nationale balobi fallait ba pesa rapporteur moko donc ba opposant ba bimisa mutu moko FCC cash mais to moni côté ya opposant Martin Fayulu la na mutu na Bemba na mutu na ba bimisi 4 alors que ba bimisa unique mutu moko vraiment soni o ba opposant bazo lio qui sa peuple bazo koka kozala unité vis-à-vis à peuple point de vue na yo ezali nini na lingi na biso boato to pesa ba question piège mais na ko répondre yo parce que osimbi ya Félix te osimbi ya direcable na yete makambo basali osimbi bango te moyoka opposant ngape na yebite soki pe ozali journaliste ya cash to ya FCC en tout cas yo moka muto koyeba po ndenge bile boloba biso tabata Martin Fayulu tika na yebiso boye tango président de la République alobaki azopesa biso soki animateur soki rapporteur soki ni asalaki yango te lelo oyebi ke Bemba alobaki nini Bemba déclaré qu'alobi nga na kosala 50 au monde ngani na lobaka tout c'est que les gens disent tout bas parce que nazala problème na bango te je dénonce les insanités pour tout ça ko éclairer ka ba opinion Bemba alobaki nga na kosala 50 na opposition asa boyaki est-ce que Bemba za na opposition nani chauve-souris aza ko sala campagne na bango so ba sala campagne en 2023 nyonso na ba sala pa ba bunisa Martin Fayulu madini parce que ba yebi lelo so ko balobi muto atele mon opposition muto bato ba bangeza Martin Fayulu madini parce que Martin Fayulu muto azoki avec 62% o mapona mina ba yiba ata bato muso ba ko so Shadari muta rapporta ke lokuta Shadari mo kalela mo ba beta kaye akinga kati tango ba ke boka ye kuna na cinquantenaire Shadari azo lobi ngakutu na zui deuxième ba chenga te bongo muto azoki troisième siko premier zanani c'est que Shadari mutayebi c'est biso muta liboso ke muta zo atalelo nanga o réclamer nanga akomo réclamer mais bon lobi yango te nanga o réclamer alobi bango na seni ba pesa siko ba document vrai au moins mutu ndenge koti nanga ye moko akomo ke na cesse ko mais wana ba lo bango te ba journaliste ya de peste to ke anine mais ba memi bilo pe na poto te ba memi ka moko wana siko bo suka Martin Fayulu madidi azana droit ya kolandela makambo tu ya nation Azana droit à coller la bakamno samboka parce que il est l'homme du peuple. Mais ba journaliste c'est besoin ko koloba yango te que c'est lui le garant. Signature ya Félix na loba biloko Néhémie. Signature ya Félix ba PC na Néhémie. Félix partout azo que il soutient Kabila son homologue. Mais ok ba konzelo so ba boy. Babi ba repesa tel écoutate. Au moni ndenga sambo na Allemagne. Opposant ba question ngote na Allemagne. Bazo lo balelo. Soni na président Félix a dit ko exception na Allemagne. Soni. Et puis Soni Asuka. Talaye akangi sous photo na héritier violeur il y a une exception et puis moi c'est na wala mususu Gisèle s'appelle la Zemi c'est président n'est pas digne Tokomi na suka émission na biso vraiment merci na bino parce que vous aurez toujours rebellé branché scotché pour na kolanda émission na bino parlons-en to pesa mbote na nani Tokomi na suka quant à moi je vous dis au revoir et à bientôt.